Maman ministre, et là on a le bano coup de chapeau. Le bac est à Libanga. Le roi de lobby au consulté famille artistique na ye, que famille amoureux il n'a biso bana. Merci. Na senyo, ba oui ba kufa te toza ba africain. Nzamba lola amona yo kamba yo na ministère. Ata gouvernement deuxième mandat zoya. Nzamba lola kamba yo, on continue toujours na ministère. Parce que oh yo sali ya koluka ni famille ni eloko ni lettre officielle. Donc déjà quand il y a un retianga pour besoin de procès d'appel il y a na ADDC comment lettre copie pour information dans la ministre azana bureau na babi le roi toza na liste protocolaire te ya koyamba bato audience c'est mis babo bien tout remplir même audience atini ne sait pas dire kaba pas de problème ngai na osenga kaka na mokonzi mboka botala makambo mponga na biso tozosuteno koloba te tosuki bamusicien bozanga na bino mawa mpo moto akufi bomona ntelo te me boyokowela bosalaka réunion bosalaka déjà bacomité d'organisation ana ministère mpo bozwa mbongo eza problème te nzambe azwaka lokumu na nyonso kaka la famille n'a pas aza na accord na motu te la famille tozali biso na artiste en danger oyo ezali asbel na biso na bapartenaire ya baassociation oyo bazalaki oyo bande kodépendre na artiste en danger. C'est que moi je me rends compte madame la ministre peut-être conseiller juridique ne bakoyeba kotalisa ye na ndenge nini comment yo ministère oki koengage comité to obsèque mutu ni na asbel na ye oyo koexercer plus de 15 ans ni na membre de famille mais ozo préféré structure oyo eza nanu na mikanda te oyo l'état eza légalisé na l'état te. C'est vraiment dommage na regretter na biso tooluka mbongo te tolingi nde honneur papa baki akende na honneur parce que durant plus de 15 ans asali artiste en danger baimage eza ya koloba eza te na ya kofinga nyonso ezali artiste en danger aza partenaire ya ministère ya culture et art artiste en danger aza parmi bato basouteniraka culture et art baoyo batomboli mama ministre po mingi baya bayene na mekoso epa mama ministre leki mama ministre so cortège eza te bakozala esu na mama ministre te toyebi ya lebanza mokalai oyo balekani bato ebele balekani ya toyebi c'est vraiment la honte c'est la honte vraiment on a regretté institution monene ministère à monene boy peut faire de choses pareilles donc je regrette comme elle est dans son bureau elle a dit qu'elle va pas nous recevoir parce que dans la liste d'un programme protocolaire on a été coup de chapeau notre papa ata biso famille tokolela ye tolobi na papa Vital Kamerhe avec tout ce que papa fait auprès de vous cette madame azokisa bino azokisa soni madame la ministre le roi ya monya kovanda aseko na seko coup de chapeau no matanga c'est famille yemunde akundaka mutu na bango les autres viennent en assistance banuso koza devant que no biso kono biso boso tolobi ke biso lozo bemela biso ke nango na mboka qui va nous intercaler tu vois mais nous devons travailler en collaboration na ba structure mosusu tu vois ce que muta kufi et comme il a fait la bâtiment mais il faut tous la idée moko biso no surtout donc ensemble tu vois puisque tant que ça la programme matanga on associe la famille et puis la famille artistique et puis la ministère donc je pense que nous sommes venus pour rencontrer maman ministre mais bayambi biso te tozongi nazo banana ye moko mais son excellence monsieur le président de la République que chacun a travaillé pour beaucoup pour la RDC même au niveau mondial donc chacun binos boye mosalo chacun sali alors na sengi que tokunda chacun avec honneur président a honoré chacun même on pourrait même décorer donc to sengi que président de la République a sunga biso pote tokunda mowe peut-être rukula mama pe sa pembeni mama pe acha pe moi nini pote mama atika bana na été donc aza pembeni na papa to sengi to beleli que a salisa biso va venir biso en aide pote chacun kunda mana Mama, if love is crazy, love is funny. Et pourtant, madame la ministre, déjà, sans qu'on consulte famille, ni koluka famille amoureux, ata papa zaki ata indigent, ata zaki ata chegi, ata mokomonyo se ba obenga. Le ministère eza Croix-Rouge, sans même koluka biso famille. Ministre déjà saisissait déjà primature
présidence, à ces institutions déjà nyonso. Donc si bazoya kobenga biso famille toyo ezaka juste toya na lettre à copie pour information na acte de décès ye abanda makambo. Maman ministre eloko na loba no coup de chapeau. Lobaki eza libanga. Le roi lobi au consulter famille artistique na ye que famille amoureux na biso bana. Merci. Na senyo bawoyi bakufaka te toza ba africain. Nzamba lola amona yo akamba yo na ministère o. Ata gouvernement deuxième mandat ezoya. Nzamba lola kamba yo. On continue toujours na ministère o. Parce que yo sali ya koluka ni famille ni eloko ni lettre officielle. Donc déjà quand il y a un tianga pour appel il y a un acte de décès comment lettre copie pour information dans la ministre azana bureau na babi le roi toza na liste protocolaire te ya koyamba bato audience c'est mis babo bien tout remplir même audience ati ne pas dire kaba pas de problème ngai na osenga kaka na mokonza mboka botala makambo ponga na biso toza soutenir ko lobate te siki ba musicien bozanga na bino mawa tant mutu akufi bomona ntelo te meboko wela bo sala réunion bo sala déjà ba comité d'organisation en ministère po bozwa mbongo eza problème te nzamba zwa ka lokumu na nyonso kaka. Mais d'après l'information comité au ba musicien ba sala ki ba otezo contenir 48 personnes et yo coordonnatrice na 4. Non, ça c'était déjà suspendu, c'était des propositions. C'était une proposition parce que tout le monde ça qui 48 heures pour tout le monde a collaboré comité. Après cela, nous avons vu que non, ça n'a pas d'importance. Parce que comme on n'a pas encore de budget, mais le comité n'est pas là. Ils peuvent dire le terme tu utiliseras volontaire, volontaire. Mais la sous volontaire, moi ni. Donc le comité, on est là qui suspendu. Nami qui dit qui va conseiller à papa, à maman langa, na ekoya awa. Mais je suis désolée, là pour mon papa l'équipe, papa l'équipe, vraiment. Donc, muté malin vraiment, et ça pensa Rozoka. Quelques musiciens vont ça là-bas interview, baloté que nous a en accord, nos familles, na bango. Mais quand on a propos solo, c'est comme si on a des accords, quelques musiciens. Oui, la famille n'a pas un accord na muté. La famille, tozali biso na artiste en danger. Ozali asbel na c'est partenaire il y a association on va qui va dépendre d'un artiste en danger. C'est que moi je me rends compte madame la ministre peut-être conseiller juridique ne va kotalisa ina ndenge nini comment le ministère qui ko engagé comité to obsèque mutu ni na asbel na ye ozo ko exercer plus de 15 ans ni na membre famille mais ozo préférer ba structure o ezana ni na mikanda te. Oh, l'État, ils ont légalisé dans l'État. C'est vraiment dommage. On a regretté. Hein, on a regretté. Donc, artistes et musiciens, artistes et musiciens, tous les artistes. Bon, il y a des je ne sais pas. Déjà, déjà, ma famille, la courrier, oui. C'est pas un problème. Si tu as un bon côté, tu as honneur. Papa a un honneur parce que durant plus de 15 ans, à sa artiste en danger, l'image est relobésée. Tu as un conflit à Nyon Sezali. Artiste en danger, à partenaire au ministère de la Culture et Art. Artiste en danger, à parmi les gens qui soutenir la culture et art. On va tomber le maman ministre. Pour nous, il y a pas maman ministre. Le maman ministre c'est au cortège exacté bazali na maman ministre to yebi ya les bandes za mukala yo balekanya batebele balekanya to yebi c'est vraiment la honte, c'est la honte vraiment on a regretté institution munene ministère à munene ils peuvent faire des choses pareilles. Donc je regrette comme elle est dans son bureau, elle a dit qu'elle va pas nous recevoir parce que dans la liste protocole d'un programme protocolaire n'a été coup de chapeau. Notre papa a tabi sa famille toko lelaye. Hein, tu as invitation. Matin, on appelle ça une invitation de Moutayaka. Et je dis à son autorité morale, il faut n'attendre comment pour la ministre, au qu'est-ce que le niveau politique. Tu le dis à papa Vital Kamere, avec tout ce que papa fait auprès de vous. Naïbaka, ok, n'a artiste moi à l'époque,
azaka ya vélo boy Angèle la moto na vélo si je me trompe pas c'est tel caméra mtakunda mutu wana artiste wana avec tout cette madame azoki sabino azoki so soni madame la ministre le roi ya monya kovanda a seko na seko coup de chapeau so bokozwa papa leki bozwa de papa. D'abord moi je voudrais commencer par ceci. Quand papa chaque avec Obela en tout cas, ni de loin ni de près, je ne suis pas associé. Voilà. Mais vous êtes d'accord, dans ma cambo, l'artiste Basali, to Kolobanini, yo en tant que Mbiaka, aux Alaki na papa Chaka. La boule qu'on confirme, mais ceux qui réellement dans le monde qui réellement me connaissent contacté, je ne crois pas qu'il y a eu une lettre qui était introduite ici. Je ne crois pas. Lettre de ce monde, on va introduire au niveau de la présidence, pour informer le président, je crois, il y a une micro, le président a dit, ça l'aime, ça qui met les restes. Je ne suis pas au courant qu'il y a eu telle corporation, telle association à côté de Mukanda à Abraïm dans Haïti. Réaction des années par rapport à Bamo et Bimi à la ministère. Na Bamo ni Bimi na Bimi mo Bimi na Marco mon a chaque lobby que lobby déjà ma ministre Saligno se senga ka bango famille ba ya signé. Ah mais c'est une bonne voie, c'est une bonne démarche. Si réellement que maman amena ki ba démarche, on a kosunga Mowei et que tu peux continuer ma démarche au senga que tu kundaye. C'est aussi de bonnes démarches. D'abord, c'est le ministère des tutelles, c'est l'autorité des tutelles. Quand il y a des démarches à mener, on doit toujours commencer par ici, par le ministère des tutelles. Ah, s'il y a des démarches qui sont menées, mais cela devait être mené en collaboration avec la famille, conjointement avec la famille. S'il y a eu le bateau à niveau parallèle, à niveau on va engager la démarche, en tout cas, on engage et condamne ça fermement. Merci. C'est Jean Langou, fan de Matad. Alors, Yogi Lua ya Nekonangai. Ami bongisaki na yepo tokunda ndeko mais est-il que chaka azaki mutu abatino so azaki na structure eza kotambura ba ministère makabano so alors ama grand service zo kaka makambo nungu mais biso famille na te beloko moko te puisque tant basala pour matanga on associe la famille et puis la famille artistique et puis la ministère donc je pense que nous sommes venus pour rencontrer ma ministre mais ba yambi biso te tozongi Konani ba yambi. Bon, en tout cas, bon, les restes, aussi vous avez déjà des informations. Papa, ils sont tous les médias, tout le monde a nous affaire il y a 50 000 $, on va payer ça qui marai, à tenir compte bancaire. Une famille pour le bipo. Nata que papa, l'obéra na yo qui on a bien ngote, tant que mon yangote. Na bon mon été. Toyoki mais. Bon, le coup toyé. Il faut pas mon habit sa famille. No matanga c'est famille monde akundaka mutu na bango les autres viennent en assistance ba nous sommes devant que nous biso kono biso bon so to ke biso nous so bemela biso ke nango na mboka qui va nous intercaler tu vois mais nous devons travailler en collaboration na ba structure mosusu tu vois so mutu akufi et comme il a fait la batnos mais il faut tous la idée moko biso no surtout to ensemble tu vois pour mutu so za nzena za makele passer par là ils ont bien mingité. Papa Chaka Congo a travaillé à la fondation Maman Denise Nyakero pour on a maîtrisé bien et en plus message nous qu'on lancé par Maman Denise na premier ministre Sama Lukonde et puis le président de la République. Bon nazo banana yemo mais son excellence monsieur le président de la République que Chaka a travaillé pour beaucoup pour la RDC même au niveau mondial donc Chaka c'est Binos Boye Moussalo Chaka Sali. Alors, on a signé que tout le monde Chaka avec honneur, à honorer Chaka. Même, on pourrait même décorer. Donc, on sait que le président de la République a son abisso pour tout le monde mourir. Peut-être que maman peut s'appeler, maman peut s'appeler moi, peut-être maman a tiré la banane été. Donc, ça permet à papa de signer, de belli que à salle sabisso va venir en aide pour Chaka Koundamana. Ça m'a le compte de Premier ministre. Yépe. Le même message que je transmets, puisque chaque Aza Congolais, Azaman, donc il faut que programme, surtout, je pense que les restes, d'ici là, vous aurez les programmes. D'ici là, merci.
naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asaleli nga na ndako na ngai mwana nga bande koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng naluki natamboli naluki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kabwe nakwei na youtube na chaîne namoni papa moïse ayebisi nga alobi bosana nyonso zwa baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika jésus christ de nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe nasalaki oyo papa moïse ayebisaki nga nazwaki jésus christ de nazareth na plantaki nakomisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant jésus christ de nazareth naye koleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi oyo me namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te me eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga meka jésus christ de nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodelivre ngai te alors ntango nakutani na papa moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto José Baila nazosolaka na bana na ngai bana bado otindi ngai biloko na zasi biloko ezo okoma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale
tata na ngai nzimbe service merci tala biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kani soki oza mondele José Bayila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo zibe service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko zibe service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo vraza tena baza continua ziba service ezalaki ezali soki bane te angolais nali te nanga angolais zibe service ekale eza musike azubekaba na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Yesu, Yesu. Longesa nga Yesu.
senga nsamba londe nalemi vi yapesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemi vi bisenga senga nsamba londe ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Sawa fako le sawa fako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.